Azaliko ya mwana nzambe, azaliko ya makolo eza na nzela. Kolo Yesu azangi nanu te bamama basi balembi. Makolo eza na nzela. Nalembi suki yango nalembi. Azaliko ya makolo eza. Okolo Yesu akomi nanu te bamama basi balembi. Azaliko ya makolo eza na nzela. Nzela oyo esenga mwa danse. Azaliko ya mwana nzambe, azaliko ya makolo. Kolo Yesu azoni nanu te bamama tosi tolembi. Azaliko ya makolo. Tapoter. Sans tapotage, non solo là. Bon tapoter. Bon tapoter parce que quand vous tapotez pas, on ne solole pas. Voilà. Regarde, bon ouais. Bon tapoter nan. Bon tapoter. Non, je suis. Bien ma fanta. Azaliko ya bandeko Kizenga tété insensé zoba moi ça va te faire foutre toi. Ouais, voilà. Faut tapoter la famille. Ah, tu as la femme entrepreneur. Il n'y a pas de fanta. Ouais, tu as fini tout. Hier, il a laissé un peu. Maintenant, moi, je voulais manger avec le pain, c'était comme ça. Même moi, les coca alors. Bon, la famille. Nos tapotage, nos sololing. Nala na banzana. Amène-moi aussi les piments. Nala banzana, nauti moluka. Nauti koluka. Ma femme entrepreneur. Ma femme de valeur. La femme d'aujourd'hui, responsable de demain. Business. De ma cam. Lobi lobi abomo nanga. Nake lukama chente nanga. Nache na kingo. Ekomi keto. Na mena okoka. Ah, likamba motema ebolingo. Eboya koyoka lisola mbanda na matoi. Okokoma liboma. Ataku to sali sambla na miso abat. Mais lisolo mbanda na matoi. Na mena koka. Mets sur la table, merci. Merci mon fils. Remets aussi les piments, hein? Merci quand même pour le service, Brian. Prends. Dépression totale. Toto en général. Naba iso comme on dit na lati teni. Na lati kagoul. C'est que tout ça la suite à making of a série. Karine na Eve. Mais le cas na lati robe boy. C'est que y a business. Basi. Bah maman, quand tu passes comme ça, tu retournes. Il faut plus encore passer. Bah maman. Bossa la ba business. Na lobaka matin, midi, soir, awa. Bino bolingi ka côté batu bo soir na boza. Côté batu bo finga na boza. Mais business. C'est important. Passe comme ça. Alors, ote kaka, ode fisaka. Ote kaka, ode fisaka. Non, je suis. Yo, edinga na funga ba carton. Ote kaka, s'il vous plaît, dans la live. S'il vous plaît. Bossa maramba boite. Ote kaka, ode fisaka. Oye.
il faut nous battre basi bazwa conscience ya oteka ya lukambo noko voilà zana ba la caméra hein na ba la na caméra bozela te noko bomoni ba carton eye otekaka odefisaka ba carton ngo nazofungwa bilo nyonso eye na misu na bino otekaka odefisaka te yozo msaka na kati nga mona ofunga rentre là-bas je t'avais déjà dit rentre là-bas j'ai dit oteka kodefisaka oye biloko yango wana oteka kodefisaka liaka pe na ba carton wana nyonso oteka kodefisaka oye biloko ye na ofungula ngo bozala na mino na kimia bozala na PPRD na otozonga ka siko donc otekaka odefisaka asko na vandi po pena liaka na olakisa na olia na pe na nzala na otoya ka siko noko bana pusela nga ba oefungwame kamera etala nga pe pusela nga oteka kodefisaka ngola ngonyoso nyonso za exemplaire oteka kodefisaka mapapa Zara nga za grossiste oteka kodefisaka il y a un temps pour tout eza nga na oluka mbongo na nga mapapa Zara Zara basi lelo komolata mwa kombo yango oteka kodefisaka mapapa Zara yango na nango ba carton na ba carton otekaka odefisaka mapapa Zara yango to nango ba couleur nyonso otekaka odefisaka toza nango ba couleur nyonso donc avant tout na ça na cop na nga o cop na nga avant tout oteka kodefisaka Zara yango otekaka odefisaka ngola baka tianga o moko merci no kabana mapapa yango otekaka odefisaka baseline pa ngoyo baseline ngo otekaka odefisaka basorti nyonso eza fungola pe wana pesanga ka échantillon baguchi pango basorta mapapa ngo yake bele otekaka odefisaka yango guchi peye otekaka odefisaka donc basorta mapapa eza ebele awa zombeli fungola ba carton na nyonso na lakisa bango en attendant je mange ya na muto sona kuna na ba dépôt na muto sona laisse abinonga akota ba chizana salut boluka mbongo te bovandeleka nga influenceuse nga mama YouTube anzala mama YouTube abisenga no na mona te influenceuse asenga ata kabela nde bato oteka kodefisaka yango otekaka odefisaka yango Zara disponible oteka kodefisaka yelanga béchantillon eza tellement ebele ya pe ba sorte ebele oteka kodefisaka o Prada otekaka odefisaka yango otekaka odefisaka oye yango ya disponible biso oteka ba pièce moko te to banda na prix de gros 10 pièces so lingi prix de gros oye na 10 pièces osomba 10 pièces na prix de gros to pesi yango oteka kodefisaka otekaka kodefisaka
otekaka odefisaka oye otekaka odefisaka oye mapapa eza awa babi bafeti mpe ezoya bafeti prix de gros ya mapapa nini parce que lipapa awa eya na prix nango yo oluka lipapa nini oyo oluka ba oyo lipapa nini ozoluka toana mapapa baforme nyonso basorti nyonso yelanga mpe wana epuis na kati ya bacarton bamapapa mosusu eza mélange donc amélange lenga bapapa ebele na kati fungola mpe rouge wana nalakisa bango yango nasepeli na kupa yango kupa yango kitoko oteka kodefisaka yango eya bacouleur nyonso nde eza bien ya bacouleur tout rouge rouge nango oteka kodefisaka donc bamapapa bamama eye soko oteka kodefisaka naloba yango maître fois mwasi ya lelo aza responsable alobi mwasi akotalelaka approche ya mobali te mwasi il faut ose débrouillaka faut tekaka il faut banda ata kodefisa ata bamapapa oluki baplace baoteka na baprix de go so oza na mwa $100 na yo oyo kongoli quelque part na yo mpona otekela prix moko te na moto osomba pièce moko ntango oyo osobi ata mwa 10 paire na yo oki otyanga ata mwa 25 obénéficie oganye mwa quelque chose likolo oteka kodefisaka awa bamapapa eye prix de go nga ndenge eyaka nango boye naza na tante nazelaka moto ayaka moko nga eyeka ebele boye bato baye basombi ekei donc prix de gros basorte mapapa nyonso oyo bino booluka mazongisa ngo kuna ezali bacouleur misu mpo opesinga te bato balingaka mingi barouge banoir basorte bamapapa nyonso towana bacouleur nango mpe nyonso donc ezoya boye oteka kodefisaka oye kozwa bodefisaka ta ata oza na mbongo osala boutique te nga kunde nazala natekaka nanga na boutique te nga atekaka nanga boye mo nde naye boye nabeleli bamama eboya mapapa eza bamama baoya basombi nga mapapa nyonso esili boutique te mosusu nakoma ofutaka atikaka na futa me natekaka mingi ka en ligne TikTok eza application oyo bato bazoganela yango mbongo TikTok ezaka place ya mafinga te place boyaka otalaka ya memi saka boye atiaki plante ekuba yaya baninga bazo avancer po place oyo eza place ya oganye mbongo donc oko banda po oteka ta ya yo mapapa pe ozosala namona bandeko mosusu basaka balive na bango azolakisa basaka atandi basaka azolakisa sako disponible mapapa na prix de gros mbangu na prix de gros na soldango na prix de gros donc soko ye na lombangu yaya ozwi $15 ozwi lipapa no a talon olati oke feti kobandaka na 10 pièces moto osomba kobanda na 20 pièces na otekela ye na $12 mapapa oyo eza disponible bakupa sika oyo ya Zara eza disponible donc toana bamapapa ebele bakarton eza awa tobanda kofungola c'est fatigant numéro eza plus 243 82 38 ya chaussure ya pousselanga quelques cartons awa comme ça ngamo na fungolaka pousselanga plus 243 82 38 71 733 plus 243 82 38 71 733 boyaka awa kotika bato te boyaka kotika biso na TikTok totekaka tobonga te TikTok eza ya mutu nyonso boya otalaka biso na TikTok ka teke totalaka mama Sara te bo otalanga ndeni TikTok eza kopa business a mutu nyonso bino bobanda otalanga ka te bino mpe fo boya boko salade yango Prada yango disponible yango toza yango bacouleur nyonso donc mwasi ya lelo kozela no proche mobali te yaya wana mwa 100 mwa 200 débrouillez-vous wana mwa 100 mwa 200 teka kozelaka te o papa papa ba numéro nyonso eza ba 38 ba 37 39 40 41 ba numéro tout eza ba numéro nyonso eza et puis ba couleur noir eza rouge eza
ba couleur d'été donc ba couleur nyonso boluka ezali yango rouge yango donc eza disponible eza na 3 couleurs nango nazwi rouge noir nafungola pe bleu pose yana ta bleu nango nalakisa bino ndenge eza yango voilà noir wapiye noir vif rouge rouge yango disponible na moins cher au bandi business oye osoba ata mwa carton na moko ata 12 pièces yo pour que oteka nga mona esa bino nga nde bomona nga awa nazalaka babenga bango bana kwata josue muto azalaka aya azwi biloko pa nao asombi te azwi pa nayo aki oteka nga nazalaka na mama na nga mona betali solo oyo na zando mama Angèle azali grossiste ba mapapa na lac moyo nga azalaka so na kepa na ye nazwi ta musu 10 paires ya mapapa loka azali muta yebenga nake naki oteka nazwi bénéfice na pesi mbongo na ba mapapa na ye so apenga na ba $9 nga na pesi na teki yango na ba 15 na sala yango 2-3 fois nazwi fond tant nazwi fond nga mona komo yo sombe pa na ye na komo teka na banda business bongo formation en ligne ezo banda ba mama o bokoma koya ko bomangonga awa o Karine série na ena mobali na evi libala ekufi yaya so yaya libala ekufi yo bongisa yo libala nani kutu ba mataki business class yaya bato wana tu bomona ba mata ba business class ezakaka pona kopo business boliko tekate bolika makambo bato bokoma loka basia bazobelela matin midi soir mwasi teka bino kako senga bokoma basopeka na ebite ba influenceuse anzala bazala pe te ba influenceuse baza bato akokanga salaire na ya fin du mois akia sungi pe babola denga na salaka influenceuse a mota sunga bato ya bino komaka na tongo kanyoti na midi kanyoti na pokwa kanyoti no sense business yango yo boya bosomba oteka ko defisaka yaka prix de gros to banana 10 paires osombi 10 paires na auto pesa on a prix moko abordable et permettre yo pe okende oteka o gagner quelque chose bon te na papo eza il y a 3 couleurs na noir na ngoya ngo ozela yango eza disponible donc plus 243 82 38 71 733 plus 243 82 38 71 733 ba prada yango plus 243 82 38 71 733 donc ma pape est disponible tolongwe na oyo azaba oyo ils ont combien de couleurs il y a plein de vert hein ok azaba ba oyo na la savine quelques couleurs toi na ndo ndakunga a ekominga désordre likula olukamba mais lobi boyo ofinga antata bobo sana ke Sara akota azani nga akota pe azani yango disponible poser la chapelle carton ebimisa ma papa ba Gucci est-ce que tu na kati zaka ba Gucci je crois ba salinga ba mélange na kati checker mon nom yango disponible plus 243 82 38 71 733 disponible yango oteka ko defisaka oyi donc ils a talon oteka ko defisaka oyi yango ils a disponible